Mais bozu ba titre yango moni bozu ba titre catholique déjà ba plateforme. Même na mara balati ba finga ba catholique. Même oyé mo ejima ya lati. Tenyo la lati za catholique. Ba finga catholique na ba bilamba wana na ba croix. Lelo ba suki wapi? Balati yango. En voulant trop parler. Église des réveils quoi il m'a bien. Bon là dit biloko ba finga ki ba catholique. Continue azaki bishop après comme archbishop. Tu as la tête que tu as pas. Vous luka nini? Vous luka nini na évangile. Pierre atika l'apôtre Pierre tia kufa. Que l'onction coule sur toi, Mike Kalambay. Possession Que cette huile descende sur toi. Lorsque le pasteur Mukuna, papa Ejiba ya mampia, aspirer na charge wana ya évêque, aspirer ne l'homme très excellent. Mais Bible lobini, il faut que évêque soit irréprochable. Surtout si papa na biso Mukuna parce que azaki na kati na consécration na, est-ce que aza irréprochable? Je disais non. Pourquoi? Parce que ezalanga ezalayo, ezabatu ba na biso so ba betika na net. Tcha! Likambu comme salamaki ebimaki na média. Monde entier ba monaki yango. Procédé senga ba papa na biso asala senga nini? Fallait passer na média asenga bolimbisi. Yes. L'église a son cambé partout dans le monde. Et ça ne pacte miracle salam. Yes. Pombo ya Kalambay et Mata. Yes. Oyem seka Abraham qui te ferait ton nom. Grand. Azala grand na Congo na Congo na Yesu. Moni mabe ba papa na biso. Bandi makama be na bango te. Bazo sala mabe o batu bazo mona mais balinga ko reconnaître yango te c'est l'orgueil. Tout ce qui prophète. Donc selon yo bateau Mike Kalambay soit qui pouvoir consacrer baza dinte deuxième lo moko lobaki. Vous comprenez donc et c'est que l'homme moko soit attend en guise ya reconnaissance. Fala benga pasteur Moïse Mbi. Ma bezani yango tolo ba na pasteur na biso ya Congo. Balingi ba pasteur de réveil. Orgueil ba rankine zanga tina. Bon, na yeba raté ba wela nini. Siko bote ya rabatu ni kabu na bité est-ce que na l'église na mi balé na o ba ucho consacré. Na pasteur Moïse Mbi baté appelle l'amour. Je sais pas moi. Parce que so beauté à tout l'amour, bino mo boza bolingoté. So beauté à tout pardon, bino mo bosse pardon na raté. À quoi sert? Donc baza dignité. Mais on est d'accord, nous on est azana normalement azana on a droit à même matam to lobo côté. Il faut senga bolimbi sa monde na tiba mona. Comme on aussi la raté. Et si la deni ya senga pardon ta reconnaître en côté, même ça mais pas pardon, il faut reconnaître ma bé. Ce qu'on y a bateau bandimi wana à travers ton église à mon moko kati na bangoté. Mais est-ce que biso ba to senga bandi maye za bato cité Bethel. Oui mais loko biso trombo na des gens de la mon église des réveils au Congo, je vous dis bateau na so besoin na biso. Église des réveils au Congo et mis des autres dans mboka oyo. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose
pe osali yango nzambe apambola bino. Merci Balania Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons, Episcopo Yamborande Kita, rendez-vous na Kitata, les grands Wazalendo, 10 messages. Nakanisi boza ko sepela déjà nenge bomoni biso na kati ya vérité et réalité. Votre émission oyo boza ko sepela mikolo vraiment bolobi Episcopo bozo mema biso bien nenge to lingaka bana nzambe baza vraiment ko sepela parce que ba réalité tout ça komona na ba vérité ezo bima vraiment c'est très très grave pour na peuple de Dieu. Alors, Toyambi, prophète Gelor, Bobenga Kikaka, toujours des appels. Tout ce pèlerin a mis pour l'appel, Bobenga vraiment, prophète Azonga n'a expliqué Bisso. Prophète Azonga a expliqué Bisso, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, prophète Gelor. Bonjour, papa Wazalendo. Bonne santé. Malam Nangola Nzambe. Bana Nzambe ba réclamer makasi vraiment, ba lobi, Ozonga nanu meka kufungola, mo makambo fungola ngo bien, par rapport à makambo eza koleka surtout actualité eza koleka na mboka na biso tout monde qui consécration il y a pasteur Mike Kalambay na église na je crois que c'était dédicace bon on comprend pleinement le comment bien été en réalité l'image c'était l'église na ba silisi yango parce que tout le monde a déjà bandaka batongaka maintenant ezaki officiellement oyo ba ko inaugurer église wana donc pour nous tu dis qu'il va bien en dédicace nenge to moni temple à Israël tant batonga ki yango Salomon a dédié ki yango et pas ina nzambe mais makamba nzambe ngo comme ngo compliqué na Congo connaissance comme na ndenge belé pour na biso to be ki faut za la dédicace ba dédié ngo na maboko nzambe nenge to biblia ndenge senga biso mais to moni kune comme consécration ba na nzambe bakamu baso consacrer ndenge aussi l'autel za pasteur à cité Bethel mais ndenge nini Moïse mbi ayete ba question ça qui m'a mis on ndenge ni papa abimisa la musique tout le monde le fait ayete moi ba question ça qui m'a mis par là alors yango ba na nzamba ni ba zo éclaircissement selon connaissance ya ba chrétien bon to ba na ma dédicace non normalement fallait ça ma dédicace parce que tant au Salomon assis ko tonga temple a yaki na temple na maboka nzambe ebisi nzambe tala temple to tongelo yango yo pona bana na ba kosambela awa. Alors le sambo nanga Salomon ezali nzambe mutu nyonso akoya awa akosenga maombi na ye akolela o répondre ye favorablement tout ça oyebi onyeso nzambe asenga pa nzambe yoki pa bien en tout cas nengo dédié temple maboko nanga présence na ngai désormais ekozala kawana jour et nuit mutu nyonso akota na ba problème na place nyonso soka ye wana akobika. Alors lelo tout mon ami à lamentation etikala babuka temple mais nani babenga ba souverain sacrificateur bakenda toujours wana basala ba prière kuna bato bakenda ba président belé baleka kuna pona kozo ba bénédiction baleka toujours parce que mir wana etikala kana lipambo parce que na ko sambela kaka ko sima mir wana est-ce que c'est erreur ya ba papa na monalité église de rêve ba induri une erreur ou les basala dédicace à temple comme en consécration. Bon, merci beaucoup pour la parole. Merci pour la bande konyo sobazola ndabiso ba na Nzambe apambola bino bisika nyo sobozwani. Bon, pour la question ana parce que ngape na landa vidéo. En réalité, un alandi yango, j'ai vu que il y a des choses de salamaki. Très bien. Et par rapport il y a Anos parce que nazola na même pas publicité Anos ezalaki ya dédicace. OK. Il y a temple. OK. Mais le même jour wana na moni ezalaki na dédicace na consécration. OK. Parce que na moni ba pakawana bakata même na riban. Bakata riban, OK. Oui, bakata ki riban, c'est-à-dire pour dire que ba sala ki dédicace ya temple. Mais ba lobeli dédicace, il faut qu'on lobeli pour peuple déjà ba nini pour makamba sali déclaration mo wana bi que désormais je serai un bon pasteur, tout ça. Moi lobi ala et puis tout le monde va polémique moi mingi. C'est ça, ya on lobi donc. Peut-être bon, bilo mususu mutna mutayebi ndenge azosala ba makambu nae. Muso ko lo ba peut-être neti quant à moi, ndenge na comprendre kiango. Neti domaine ya consécration nae, on dirait à bomba ki yango aligna na ko dévoiler yango te na média. C'est que moi j'ai compris. Parce que na média za ko lo ba dédicace, za lo ba dédicace. Pour maintenant so même na bilo no so ba comment qui dédicace ya temple. Très bien. Il y a ça dans sa présence sur comme ça. Mais subitement na kati ya dédicace to yo mona consécration. Bon, to yebite ni ne salaki peut-être a no c'était que ezaki consécration ni ne salaki que abomba wana ezaye na nzambe na ye na bato basalaki yango. Mais tout le monde dit que dédicace ya temple salamaki, tout le monde peut consécration.
selon bango basala ki yango. Donc voilà. Merci. Alors basali consécration selon biso tebi que pasteur Moïse Mbi et nani pasteur Mike Kalambay azala kana cité Bethel bien que bayo kana tena Moïse Mbi et tebi kaza moi na cité pour mon tout soit moni Mike Kalambay il faut citer Bethel. Oui. Mais biso ba to 4 tebi que asa longwa na déjà mais ko longwa pe zara ya keba po to ndi ma représenter que que longwa pinza. Bon maintenant tu as dit que l'église n'a pas été faut consacrer. Bon, si on dit tout le monde va papa na église de réveil ba ye ba jiba mampia ba mukuna zanga na makamute ya mukuna tsaka mutu partout ba mukuna ba ye comme dit kamna bango pena ba zui en charge ba consacrer. Et ces consécration na penza enza mandimi yango. Ok, merci beaucoup Azalendo. Soda Makasi. Merci pour la question là vraiment et ça linga vraiment esengo Makasi. Na linga qui avant à répondre na question na ceux qui vous permettent ngana tanga makomi na Zambie. Pas de problème. Pourquoi? Parce que na moni batumoko bazaki na soi-disant ba évêque. Pourquoi on dit soi-disant? Tozwa éclaircissement ya mo on a dit soi-disant na Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 le verset 1er à D. Ok. Pour la meilleure compréhension. Ok. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er à D. Je lis la parole du Seigneur. Merci. La Bible dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc qu'un évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sombre, moderne, règle dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On se limite là. Parce que pourquoi tout un verset? Parce que na moni battement évêque mukuna, évêque Zibayamapia, na moni pe na papa walesa, na ba pasteur. Walesa pasaki. On a moni image mo net pemé les Oui, c'est de lui. Azalaki. Si quoi était que évêque, auto monaki. Bible lobinini, c'est Paul qui parle. Alors il faut ce qui mutu a désiré charge aux ala évêque a lingi et l'eau comme ça excellent. Quand la Bible parle excellent, c'est-à-dire l'eau comme kitoko. Donc c'est-à-dire lorsque va pasteur mukuna, ba papa et jiba ya mampia, ba aspirer na charge wana ya évêque, ba aspirer l'eau comme ça très excellent. Mais Bible lobini, il faut que évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sombre, hospitalier et aïe azala avant sa man enseignement. Tobandi, balobi que azala irréprochable. Soto zina ti papa na biso mukuna parce que azaki na kati na consécration na. Est-ce que aza irréprochable? Je disais non. Pourquoi? Parce que ezala nga ezala yo. Ezala tu ba na biso so ba betika na net. Tcha! Nidité bimi. Donc c'est-à-dire nidité bimi te na kati ya chambre na ina mwasi na ye. Nidité bimi monde entier. Est-ce que un évêque oyo déjà nidité na ye et bimi na ndenge ya mabe na monde entier, est-ce que aza irréprochable? Non, c'est-à-dire aza reprochable. Automatiquement, il n'est pas dit d'être appelé évêque. Mari d'une seule femme. Oh, tout autant le pasteur Mukuna aza divorcé. Donc c'est-à-dire na kati ya principe biblique parce que ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Il y a un des testaments na biso. Donc Bible dit aza la sombre. Mari d'une seule femme, aza irréprochable mais pasteur Mukuna aza déjà divorcé. Comment un évêque divorcé a consacré mot? Parce que, comment dirais-je, règle où la Bible y est quand nezate. Mais, en fait, c'est qui mangana no momuke, bino ba pasteur boza na problème. Awa muku na bimi mutu mabe milité na eza na internet. Mais David o botanga David wana oui makamba sala bimana mosa iri abomisa iri na guerre mais kuna botanga kaina oh totanga papa Dawidi mosali wanzambe wana bozo ba nesengo ya mukula nde amemi ndambu on poser question mo kitoko nzamba pambola yo papa oyebi yango bien il y a une différence entre David na biso ba sacrificateur David azaki roi preuve ane David azaki na ba sebele est-ce que un sacrificateur azaki permis ba la ba sebele non. Il faut la moi mort. Donc pour dire quoi? Il y a une différence entre sacrificateur et le roi. David a un droit à tout mbekate. Quand tout mbeke personne qui n'a pas sacrificateur. Donc pour dire que vie à sacrificateur, na vie à roi et ça n'a pas makambu sous un démorté. Roi azaki na base belé ba concubine, mais sacrificateur azaki na droit à zakana moi mort. Roi comme melane masanga mais sacrificateur permet PCNZAT. Donc c'est-à-dire David soka sala kiango azaki pe mabe, mais étant que roi prévané Zambé, Dieu l'a pardonné. Mais,
mukuna tolo baneti ye pourquoi avec ye c'est un pasteur kolimbisa eza mabete oui Dieu pardonne mais enzamba limbisio déjà par rapport ya conduite na yo oza sous dignité ya komana ko se manifester na ba cérémonie moko boy prophète donc siko mukuna ndaza muto masumu ne kolimbisa mate yenda boma mukilibela. Oui, exactement que masumu na ekolimbisa mate omoni question moko tuninga ya David obi David pe asumuraki oui certainement problème c'est que zani papa na ngape bato ba Holanda biso ba comprendre problème ya David na ba pasteur na biso ya tout indifférent accepter ses péchés. Prévenez lorsque va repasser un message même Nathan David a pleuré total même dans la Bible David a zolo la boutou mobima David a lela kaka lisumu wana yango moni nzamba ke même ti likolo tali par rapport ndenge David a ko se repentir ko senga bolimi nzamba l'homme c'est l'homme au cœur pourquoi parce que David a ko reconnaître mabe na ye mais ba pasteur na biso lelo les problèmes zanini ba reconnaître ka mabe na bango te to parce que exemple ya papa na biso mukuna avec beaucoup de respect makambo salama ki ayena maman na biso ndeko Chibola ba vidéo et mon tout le monde sait que c'est lui mais pasteur mukuna jusqu'aujourd'hui il n'a jamais accepté ça yebsanga siko muto bongo zamba olimbi sondeni parce que David a confessé dit que je sais que j'ai péché mais pasteur mukuna jusqu'aujourd'hui atika lo bangote oh prophète Lobini c'est lui qui crache ses transgressions ne prospèrent mais c'est lui qui avoue obtient le miséricorde c'est-à-dire likambu comme salama ki ebima ki na média monde entier ba mona kiango procédé senga ba papa na biso asale senga ni fallait passer na média asenga bolimbisi mais lui jusqu'aujourd'hui azo se défendre andima ngote me ba image ezali siko to lobani ti le ti ko la fingaka ba image wana to mona onyoso eza elongi na ye ezaki intelligence artificielle te batuma ko sa motote mais mon andimi yangote yebisa siko to comparer ba na David ndeni omoni mabe ba papa na biso bandima kama be na bangote bazo sala mabe o batu bazo mona mais balingaka ko reconnaître yangote c'est l'orgueil or la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux baza plus que batu mususu te baza pe ba mi nzambe te David kutu si ce n'est que David roi aussi David a reconnaître yango aya sengi bolimis to mona mosali ya nzambe moko États-Unis oyo munene komona nani Jimmy Swaggart lorsqu'il a péché to mona le cas na média il a demandé pardon si on va procéder à mosali ya nzambe parce que eloko bimaki na média au singe lango pe pardon il faut les canaux médias parce que ils ont montage FCC4 te lokuta et ya ko finga FCC4 pour er ma militant de bimi ya zana ngamba kabila za finga kabila au moins ma papa la biso donc c'est-à-dire baza batumoko baza double face au plus c'est le montre ce portant qui ne sait pas que même pasteur Mukuna a kumisa kabila tata oyo bozomo na bundi mobete kabila au sein de l'église malobaka retirer maboko wana moni siko distraction moni ne ba distraire siko lelo kabila kende akoma finga kabila étranger mais ba betela ki maboko na chien azaki congolais lelo kabila moi si na pese ki jeep ba kenda otale même tina bureau na ye moi ça kabila mais lelo kabila koma Rwanda abi ayi ba makambo wana sauter siko azaka bébé spirituel o moni ke ba distraire bato banda kabila wa longo combien des années il y a combien pasteur banda lelo combien des années to silikate prophète donc selon yo bato Mike Kalamba ya soit pour consacrer baza dignité des aimer lo moko lobaki biso nyoso to yebi ke pasteur Mike Kalamba avec beaucoup de respect aza mona ya cité Bethel très bien aza mona ya cité Bethel place à bandi makambo même si l'apôtre Mbiye akufa mais atika responsable o azali mwana na ye Okoto saka leader te so vivant oui so qui même akufi atiki organisation mo photo sango parce que après nani Joshua Simba ki nzela bato saki Moïse baba to sene bato saki Moïse vous comprenez donc et c'est que le moko soit attend en guise ya reconnaissance fala benga pasteur Moïse Mbiye mabezani yango tolo bana ba pasteur na biso ya Congo balingi ba pasteur de réveil orgueil ba rancune zanga tina bon naye ba raté ba wela nini siko bote ya batu ni kabu n'habite est-ce que dans l'église na mi balé na o ba ucho consacré na pasteur Moïse Mbiye baté appelle l'amour je sais pas moi parce que bon so boté ya batu l'amour bino mo boza bolingoté so boté ya batu pardon bino mo bo se pardon na raté à quoi sert donc baza dignité mais pasteur Mike Kalamba azaki na choix ba pasteur parce que cité Bethel ko zongo église à Mokete baza na ba kankolongo ba un grand pasteur benani kankolongo za na ata même papa Thomas le coffee c'est la même wana baza belé mais pourquoi c'est le choix aime soit quelqu'un na pour la visibilité il faut pas te voiler ba face
Ce sont les foufous des mêmes badges, les oiseaux des mêmes plumages. C'est ça. Et puis, image à ma belle, hein. Mais c'est ça. Parce que, bateau va consacrer, Moutoaza dit Nazate, c'est l'homme Bible de Totangiao. N'a pas conduite, n'a pas. On l'a bien gagné Sonic à foot parce que je vis Kobima Mike Kalamba dans la vidéo mon Sonic à foot à armée de l'Éternel. Est ce qu'on moni moi na ou à komata moi no comme mutu munene. Ba benga sonité pourquoi parce que ba on a pas passé ezima ya mampia. Ba on ba sala ke po ba personnel on a président RSC. Pourquoi parce que Sony ça mutu nyo ça ba RN ma bien mais Sony par rapport à bato za na Sony za bo. Ça moi tout droit. Aza crédible. Ba mona ki ke yé ce qui va tirer on na même ça makam na bango omoni même ba ko tchako ba président ba guide de réveil ba tchaka ba tout mo ba yebi bato ba za facile na corrompre bango très bien ya omoni ya place bango ba ko benga Sony ya ba bengete yo ndom to o considérer Sony parce que ozana molimo nzambe ozam o tambola mala mais bato ba benga Sony té c'est ça on est en consécration té bien té on est en conséquence normalement azana on a droit à même matin to loboko te il faut senga bolimbi sa monde na tiba monde comme on si la raté et si la deni ya senga pardon ta reconnaître en côté même zambe pas pardon il faut reconnaître mabe papa mabe oyo sali yo moko na kuku o senga on ba bolimbi si yo mona zambe na kuku mais oyo bimi na monde na tie o ba blessé ba to beli ato senga yo mona kuku mais il faut senga na monde na tie ba to ba o ba za blessé ba reconnaître ta pasteur parce que ni les parfaits oui to moi ça mon tour to lo ba to lo bite ke biso to ba centre ko leka bango non ezaki likambo rbima ki na réseaux sociaux il faut passer na réseaux sociaux mais l'humilité est le ba grand l'humilité précède la gloire mais bango siko biloko na humilité za la raté donc c'est Mike Amba a raté consécration na parce que consécration c'est nos bible le bini na nos prophètes tous on a na ma commune nous pour on peut abato on to ka ba problème mais consécration c'est nos bible et c'est le banini vraiment on me expliquer biso na parce que bato bana ndako bazo comprendre terre ba monument Kalamba ba fuka monsieur il était déjà pasteur mais ba fuka monsieur sous bazo sala boye bon pourquoi va comme pasteur ba consacrer qui avant et là on désolé quand vraiment donc on moni babilo on ba bon moi na encourager na courage na ye azwa ki ya osala eloko wana mais aken na ngonde mabe fallait à consulter bato mususu on moni l'homme donne que c'est qu'on a très bien siko muto azempidik era tio maboko en transmettre ni wana nzamba sa limbisa papa to songi sous place wana nzamba sa limbisa mais ça biso na nous consécration on est basali eza elomo c'est-à-dire quoi et pour balakisa na moki d'abord la consécration c'est quoi totangi na Jérémie matalana bon lelo Jérémie chapitre 1er Jérémie le verset 4 Nathan la Bible dit la parole de l'Éternel me fit adresser à ces termes à ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire la consécration d'abord c'est quoi? La consécration c'est Dieu lui-même d'abord on a consacré à montre. Tous a déjà consacré banda na libumu ya mama. Donc dès vous avez wazalé donc dès le comment mosala nzambe comment mosala nzambe ko kasate eza phénomène ya za malgré na Congo pe lelo ba faux pe ba o bazana bango appelé par Dieu bazak babime belé mais vraie consécration c'est Dieu lui-même qui consacre nzambe bengi Jérémie alobi avant au salama na libumu mama na yibakio avant obotama na pona ki pe na consacra ki eta ki prophète donc vraie consécration ça o nzambe yemo azo consacrer pour nzambe consacrer c'est-à-dire ayebio est-ce que wana on ne sait jamais pour d'interrogation est-ce que nzambe ayebi bango non prophète bino moronde bato botandisi biso bible bozana ba verset wana consécration ya ye izaki ya ye na nzambe maintenant ko servir na Congo ozana commune na yo oui, quand maman bimika katiere ça l'a raté tout le monde a que non il faut secteur oyo bimika ba reconnaître que non lui il est devenu serviteur de Dieu il faut pas kao ba yazaki liboso no bazawa na ba reconnaître bonzambe na yo siko bino bokomo bimaka yo moka oyeka bonzu moni siko pourquoi le beza dit ça na boyi elo ba ça été eza bien wana ba sali po ba lakisa na mokili ke motoyo aza pasteur reconnu mais fallait pas ça na ba banda koteya Jésus pas consacré ba discipline mais il est déjà banda koteya sur 5 sur 3 à 4 siko consécration ça la malelo pourquoi c'est bon fallait pas ça na ba banda koteya normalement ou soit tu as azonté pas azoni benga pasteur pourquoi fallait benga soit serviteur parce que tout le monde a dit pasteur surtout parce que pardonnez papa na moli musiko aye banité na bité za mukuna ezibaya pia bon papa nanyo onani
Oui. Donc, on sont musiciens. Non, problème est ça, boué. Na bato bayaki wana, bayaki kosa la service moko. Service na bango bayaki kosa ezaki service ya ko consacrer mai kalambai. Or biso tobi que la première consécration c'est ça na père spirituel oya bimisio, oya tangisio, oya établir yo, à reconnaître le ministère na yo na établir yo. Bon, au cas où akufa, au Québec na même ba papa musubaya po bazaki na bino bayebaki pe ke likabo nzamba pesa ki na bango lokwa ba mentor. Il faut que basa na connexion na église de base yo utaki pour na reconnaître ministère na yo parce que c'est de là que toujours la mamba désordre. Oui, désordre des autres place wana. Bino moko le bola sabiso nzela, moi je ba tout ba comment tala ba comment comprendre que problème ni ngo salami a. Et c'est Mike Kalambai ce que papa na molimo monte biso comme la passe. C'est ça qui va on va partir tout le wana. Il faut pas expliquer ba tout d'abord pour comment la consécration. Baba nana il faut pas établir dans le monde. Baba nana on a établissement ba établir yo ta que serviteur. Ba établir yo. Après exercer bandimi sikoyo ministère na yo que réellement c'est un pasteur, évangéliste, prophète. Sikoyo bato bandimi wana à travers ton église à mutu moko kati na bangote. Mais est-ce que biso bato senga bandima yeza bato cité Bethel. Oui mais loko biso tombo na des autres de la église des réveils au Congo, je vous dis bato no so besoin na biso. Église des réveils au Congo et mis des autres dans Mboka Oyo. Ce qui est l'autre a pas problème et bien la Mboka Oyo, c'est grâce à la plateforme dans l'église des réveils au Congo. Parce que bango ne batu baya qui le quoi la vraie doctrine européenne ça bateau. Mais or doctrine à solo ils ont un message à frère Branham. Parce que tant bango ba ko reconnaître Tommy Osborne a outaki azwaki ma campagne Branham. Allez bango bazue pas nani pas Muzedi na bala le Paul Mutomba bien atika ni papier ni cahier ni biki ni matière ni radio ni carte mémoire donc ça na enseignement yango au moni que na ba époque moko ba chaque gouvernement ba ko poser fondement ya ba prédicateur ya message Jacques Vernon, donc assemblée de Dieu. On va trouver qui la matière. Église des réveils, ça la base à la désordre de l'évangile. La CPL Otani Kombo Mokoana avec beaucoup de respect, il y a apôtre Léopold Mutombo. Oui, ici au Congo, et j'assume ce que je dis. Ceux qui ont des apôtres authentiques, c'est apôtre Léopold Mutombo. Ceux qui ont balé, c'est Gaza parmi. Ceux qui ont moko, parmi les apôtres, c'est Léopold Mutombo. Les patriarches. Il y a un loba. Monica te parle, non, t'as un tamoko qui te voilà baba. Avec beaucoup de respect. Ils avaient dit qu'il y a un autre loba Babylone, surtout que maître Jésus-Christ retient la rata makambo. T'as un Paul, mais tu as dit que les grands maîtres. Papa tamoko qui wana baba. Il faut tout tirer wana vanda wana. Mon n'était pas pote ba Léopold Mutombo. C'est patriarche. Est-ce que mon qui même na kata cérémonie zalaki? Pourquoi ne va bien qui était? Vous comprenez? Pourquoi ne va bien qui était? Pour ba yebi. Alinga ya peta alinga ya ça va procéder. Pour que na mweza bon. Papa c'est n'importe quoi. Il faut poser le fondement. Poser le fondement. Parce que fondation est le fondement des bases. C'est que yo bima koto exerça. Ata mutu moko responsable wana azate so boya katambie bo publicité bete na chasse za kambie et puis dans ba église comment moi na zo sa pasteur na ki o nganza ba benga pasteur tout temps dans la Bible c'est reconnaître omoni c'est père nda reconnaître un ministère à moi donc moi na yemo reconnaître ministère yo bise que moi na yo na mono za pasteur bité papa nga za ici c'est Jésus qui nzambe nda reconnaître ministère ya nani yo il y a Jérémie, même Josué, et on a permis à Moïse, à Tikalo, il battait quand on a battu à Moïse. Même Élisée, c'est Éline à reconnaître. Tout c'est ça. Donc, tu es appelé au ministère. Mais les lots au Congo, il y a moins d'église de réveil, trouble les quotas. Il y a un moment, les lots, prophète, bini, le kola maïebo, pasteur, les lots sont éduqués avec ces bibliques, moko, benga mi apôtre. Tant qu'on a des ordres, les lots dans le ministère, moi, comment on a banda zalaka pasteur. Aki, allons pasteur. Abanda évangéliste. Abanda évangéliste. Papa, comme pasteur. Allons pasteur, comme prophète. Aki, allons prophète, comme apôtre. Docteur. Donc, tous les 5 ministères, il y a la tchango. Oh, bibliquement parlé, moi, dans Paul, la Bible, va bien prophète Paul. Va bien apôtre. Asakola. Ma prophète. Les lois, moi, passer à Congo. Ce qu'a bêtika li sakoli. Parole de connaissance, ce qu'on a comme prophète. Double. Donc, moutouye moko na nous. Azana nous maîtrise le ministère n'a été. Mais papa n'a pas. Vous savez, ça va pas te. Oh, même si tu as la logique, ben, évêque, maman, so comme évêque, est-ce qu'il y a un rôle un évêque? Il y a un pasteur, moukouna. Il y a un évêque, moukouna.
Mais bozu ba titre yango moni bozu ba titre catholique eza ba plateforme. Même na mala balati ba finga ba catholique. Même oyeye mo jivama pya lati. Tenyo la lati za catholique. Ba finga catholique na babilamba wana na ba croix. Lelo basuki wapi? Balati yango. En voulant trop parler. Église de réveil quoi mabe. Bon lundi biloko ba finga ki ba catholique. Continue azaki bishop après comme archbishop. Tia la teke kota pape. Vous luka nini? Vous luka nini na évangile. Pierre atika l'apôtre Pierre tia kufa. Bon peut-être dans ma organisation. Le meilleur monde d'église de réveil comme on a l'homme des miracles, l'homme de fire, l'homme de qui? L'homme na pumbwaka. Monsieur Nathalie Azokwa. Papa ça fait mal. Ndeni ni yomo sali ya Nzambe o sala convention benga to ngande l'homme des miracles. Boya bo mona miracle bozo miracle. Wala ko to lobi moké. Na mona veille à le 31. Pasteur asali banderole. Amatisi kolabi veille za moko. Donc on se sala mona Italie a Congo za veille. Tika oya yele. Papa na Nzambe. Ozo wele la nanani. Ozo wele la ngona nani l'homme des miracles. Bon, o sala miracle to boyité. Na place o benga bato. Soki na mama ebo taba maladi. Soki na sainte taba maladi. Soki me kende bikisa bato na gloire raison et pas Nzambe. Kuna wakenda te. Comment ce sont les aventuriers? Abi Yesu mo na cimetière akenda ka zo sauter batombo azu lukaka ya Lazare ya mutu na Lazare. Bino mo ka bati. Kasi yepe so yesu asotaki atombaki na Lazare. Yepe siko so sauter ba maladi no so ko ata na maladi na ebele moko eza na mort. To bona ata moko kasi. Tout le monde, l'église des rebelles, le commis la trouble, la désordre, moko, Jésus yakaka. Ya on le bloco. Et comme ça va tout se belé d'un crédit. Oh, bango singe ba sunga, frère Mike. Moni ba papa wana, bango ne singe ba sunga. Après, initiative faisait bien. Ana zel wana osai la Nzambe. Bango ne bene fo ba esenga ki ba sunga ye. Mais yepe Mike ala. Est-ce que là la par exemple, ba yeba consacrer. Bango baza ba papa. Est-ce que ba koka ko yebse na teke ba bongisa ina Moïse et papa. Soki ba papa malam parce que papa sangisaka. Bible dit soki olingo tsa offrande. On reconnaît que vous avez un problème mon ndeko na yo. Tika offrande wana. Mike amba tsa offrande. Oui. Abi tika offrande wana. Elle est un sacrificateur. Te ba pasteur mo. Ataka pa mo ataka offrande pa tembe atumba ambeka. Un sacrificateur. Donc, on s'en a monté pour Bible, c'est le verset biblique, il dit, sauf qu'on s'est raisonné qu'il y a un problème de tel. Malgré tout, quand tu as la page à la vie, d'abord, tu n'es pas mon tout seul, mais ça vie privée, mon seul ensemble, la vie privée. Eh, bah, on va le vie privée, tout ça qui n'a problème, on a Mike Alambay. Au moins, il faut qu'on aille, on a ça, on a zalendo. Pour qu'on aille, on a ligne, on a coquille, on a de même, aux autres, reprocher, Mukuna. Mike Alambay aussi, a dans la reproche, bon, tout ça, débat, on a magamba, pasteur, il faut qu'au ciel. Tout là qui c'est noir et blanc et l'Ifourdissé c'est un patriarche au regard qu'on tenait ba popo na et pas na été au monde est-ce que c'est pardon quand on le makila wana eza kati na bango au monde c'est pardon on ba répéter likamwa yena Moïse mbiye o ba ko yo kana te zandeni bato bate ya bato et comme jibe na wera fali jibe kuna ya bayo kana te au monde na ba devi na bango eza ka jibe na wera bato ba buna ba sokana et comme on a fallu d'affaires wa wa na bango bata mokili siko bon biso bata Nzambe au monde papa nanga la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah bon? Mais oui, biso toza bato to te ya bato sango malam. Il faut imaginer biso et refléter oyo tozali. Très bien. Un prédicateur doit vivre sa prédication. C'est ça. Et l'obéli à prophète Gelor, et l'obéli à Wazalendo, agissement naye, et là tel naye. Parce que vous voyez que prophète Gelor azana ba minemi et belé on peut ba trouver que prophète Gelor na pasteur tel balobanate mais prophète Gelor te yabisoni. Parce que yabisane ti Moïse mbi. Avec beaucoup de respect, na pasteur Mike Kalambay, est-ce que ba koyi côté ya batu bolingo? Est-ce que ba koyi côté ya batu pardon? Parce que c'est ça base ya christianisme, c'est l'amour. C'est l'amour. Et ceux qui ont exalté au monde en si ko bango là est-ce que bazana bolingo po bango na bango bayo kanate. Si ko boté biso bolingo ndene po bino mino bayo kanate. C'est-à-dire automatiquement c'est que vous ne prêchez pas Jésus-Christ. Et puis boté biso pardon ndene bino mo pardonnate. Et puis le père et l'église des réveils, ceux qui bazaki ba papa fallait ba vendre sa bango. C'est ça yelo na lobi. Kanisa bango. Et puis quand toi va makamwana. Ava makamwana. Au moment du soulèvement, la Bible est là qui, biso bato Apollos, biso bato Paul a dit bango, Christ n'est pas fait la vie. C'est simple. Na guerre ya la louange na armée de victoire, makamba kutino na ngalasi. Koto ba oyemba elonga, koto tokobunda na nzoto te église. D'où est la nini? D'où vient l'élite? D'où vient les querelles parmi vous? Papa, c'est la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Yango Bible lobby.
marcher selon l'esprit. Et vous n'avez pas les désirs de la chair. Au moins, tout ce qui se passe, et ça va désir la chair. Même papa, et ça va désir la chair. Bah, mon akionde, bah, honorer, bango, bah, patriarche, bah, consacrer. Encore la première dame Mazalaki. La première dame Mazalaki, wana. Mon akionde, qu'on a jeté là. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Pasteur Mike Soboyo Kabiso Lukan de Konabo réconcilier, c'est ça la puissance du christianisme. C'est ça l'évangile. Pasteur Mike Alamba a côté na jeep naé a quel clic na cité Bethel. C'est ça. Et vous allez waouh. C'est ça. Mais vraiment église. Il y a un moment où il faut partir qui j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Il avait tout le monde a jibena oya ba yokani. Taka jibena oya ba yokani. Mais bino basala nzambe boko yokana te. C'est grave. Toté ya batunde. Ya momoni. Moi, il y a d'autres choses dans on a un christianisme, parce que ça fait mal. Et rolo baba, na bango yokut, bango kuta minene wana, yo leki bango na nini. Ça fait mal. Oui, puis quand makambo combien ba crédit. Mike yemo uti na problème belé ba sortie médiatique ne ba divorce belé boyo ko wela ko consacrer en guise de quoi. Ça fait mal, en fait. Naïbi Kouya qui a un message pour le peuple de Dieu, Lélo, parce que, parce que, l'orientation, ils aura bien pour les bottes ensemble, parce que, peuple, sans révélation, le peuple a koufa. Parce que, colonne de feu, ils ont qui, na boutou pour nos kambabango, na monde, ils ont qui, pata, na kembo. La présence de Dieu avec son peuple, il y a toujours un message. Au monde, ba mage, ba kendaki, tant on va comment place mon va se perdre qui va bunga qui parce que guide à ce moment en souci l'étoile n'était plus là tant on va continuer la confusion et bah il faut que véritable makambo on va tamoleli ma pasteur so va quoi interpréter en côté tant on va continuer va makambo biso pour on va se banganga parce que astrologue va kisi va étudier les signes du tabac minzoto banini mais tant on va continuer va que bon la Bible bimi autant on va bio betene babi makambo to etamboleli za makambo komama na mukanda babita babimaka na ndaka babetwali apparaître lisusu mboetete wa kenzola mpimpa pesa bato mboetete bayoka elo ni nzamba zolo la peuple de mukolelo. Merci beaucoup papa nangai wazalendo, merci na balandi nyonso bazolanda biso. Et bien aimé, c'est qu'on vient de dire, on n'est pas contre tout ce qui s'est passé. On n'est pas contre pasteur Moïse Mbi, on n'est pas contre pasteur Mike Alamba ni et Zibayama Piani pasteur Mokuna, mais on a dit seulement la vérité parce que nous voulons que l'église est zongananzela. Nous voulons que l'église est zongananzela. On n'est pas contre quelqu'un et Moutoupe a interprété en ligne avec lui. Zambé Azolokumu Zambé Anetolama, bien aimé dans les Seigneurs, Tolingi Tozoa Tamuki à repartager, partage Nabiso selon la volonté de Dieu. Thème Nabiso Tolingi Tolobela. La spiritualité exige l'obéissance. Bien, mais pourquoi ces derniers temps Dieu m'a donné ce message? Il y a la spiritualité. Les gens doivent comprendre les choses spirituelles. Parce que il y a d'autres choses dans la vie à Moutou. Il faut activer en spirituellement. La spiritualité est plus que la prière. C'est la prière, mais il y a la prière. La spiritualité exige kaka obéissance. Tu veux vivre les miracles de Dieu, tu dois obéir. Yango moni ma commis dans Zambelobi, les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que bato bazana ngambu ya molili, ba yebi importance ya spiritualité. Ba yebi obéir na spiritualité pour azolo kwa azoloka. Au moins mutu moko ki ba pese konso chaque minute il faut la mokaka kota na toilette pour azo succès. Mais azo respecter parce que yebi que sa spiritualité il faut à respecter pour azolo kwa azoloka. Mais au moins lelo ba chrétien ba respecter la spiritualité te. Ba chrétien belé ba yebi la spiritualité te. Yango moni makambo ebele zo simba te. Yango moni makambo ebele na ba vie ya ba chrétien ezo ba luka place moko. Et lelo mona mutu so zo le la lobi na batu ba sambelaka. Na biso bato sambelaka. Bango kutu ba sambelaka te ba okende liboso. Ya yebi nzambe te mazo pambola mame. Ngana yebi nzambe me nazo pambola mate. Non, ya yebi nzambe te me oh ya salelaka Satan. A respectaka la spiritualité wana. Yo yebi nzambe me tu ne respectes pas la spiritualité pe o yebi yango te. La spiritualité exige l'obéissance. Sans plus tarder, je vais relire la parole du Seigneur. Comme ça, on va continuer. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 1er à 12. Jean chapitre 9, le verset 1er à 12. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiant? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, mes excuses, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, là où tu kotanga, Bible a raconté une histoire, il y a aveugle de naissance. Donc, c'est-à-dire, cet homme, abotama aveugle. Banda bumwana. Atikala, mes excuses. Atikala komona te. Ayebi couleur et l'eau comme côté. Abotama aveugle. C'était comme ça pour cet homme. Akoli bongo na vie aveugle. Et le col à la Bible dit, misu ezali vie ya mutu. Et le col azaki aveugle, azaki na makokia ko sale lo côté. Ba comment ko zoe ko kende ko déposer ye. Pour asenga ba bengi ye manja. Donc c'est-à-dire la personne asenga. Alaksama ki na identité moko ya mabe ya manja. Bien mais ce n'était pas facile pour cet homme. Ezaki bongo vi na ye mobima. Ya ko senga kaka. Mais un jour Jésus a le kanaba disciple. Ba disciple ba moni mutuana. Ba tuni Jésus qui a péché? Est-ce que za mutu oyo ye moko to ba parent na ye nde mutu ba sumu kaka po abota maveugle? Pourquoi ba poser question wana? Donc pour dire que na vie ya mutu ezala ma li sumu mutu ye moko ko sala e ko memele malheur. Ezala ma sumu ba parent pe ba sala e ko influencer pe vie ya bana. Ya mwe ba portre ba tuni na sumuka ki ye moko to ba parana po abota maveugle. Jésus a répondu, ce n'est pas lui, ni ses parents. Et abota maveugle pour que gloire na Nzambe se manifeste katinaye. Jésus a dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant que je suis dans le monde parce qu'il était la lumière. Et Yesu azui soya bois ki na mabele. Asali potopoto, atiango na misu ya aveugle. C'est là où il y a un problème, il y a spiritualité. Mais quelqu'un qui est aveugle, mais comment Jésus-Christ a otindaye, a été kende na réservoir ya silo kende ko sokola misu. A omona nzela ndenge nini? A okoma na réservoir silo ndeni parce que amona kate. La Bible dit abotama aveugle de naissance. Quelqu'un a mon raté, mais bah tinde kende ko sokola misu na réservoir Siloé. La spiritualité exige l'obéissance. Quelqu'un qui ne voyait pas, quelqu'un qui était aveugle, bah tinde kende ko sokola misu, mais abandi ko kende. Bien aimé, c'est la folie. Mais azo kende ni a mon raté. C'est ça la spiritualité. Il faut obéir. Bien mais accueillir sokoli misu muto azo mon raté et azo nya mon clair. C'est-à-dire quoi? Na domaine spirituel. Lorsque quand Jésus a dit ce qui est kende na maya Siloé. Lorsque kaka ya tosaki yango amonaki déjà. Man, est-ce que tout le monde va comprendre? Parce que tout le monde a na Siloé ndeni. Pour il faut tambola. Oh, lorsque kaka ya obéiraki, lorsque kaka tosaki alobi na okende, kaka retourner amoni balamoko. Ya otobi la spiritualité exige l'obéissance. Bien même tout le monde a te ba otina ke sokola misu. Soki ezaki yo za aveugle. Ba yebi sur la sambe babi kende zelo kwana oloba na kende ndeni na mona ate désobéissance yango moni place ba chrétien belé
bazo ko échouer place ba chrétien belé bazo zo ba résolution te na ba problème na bango ezate ke basala nzambe nguye sili non ezapete ke ba pasteur ba prophète ba ensemble la bien te non ezande yondo obéissance bien mais la spiritualité exige ka obéissance ba yebisio sala yo ko tuna te sala mandenge nini yo to ça le reste c'est lui-même Dieu. Et la Bible dit ceci dans le livre de Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien, mais tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu crois en Jésus-Christ, mais tu dois vivre les miracles. Mais pourquoi tu vivre les miracles? Pourquoi tu n'as pas libala na yo simba? Pourquoi tu as déception zo landa yo? Pourquoi tu as mukana mais tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi tu as balate? Pourquoi tu as botate? Pourquoi maladie on est aussi là? Pourquoi vie à bas on est aussi bon? Pourquoi ma complication mais on dit Jésus-Christ? Et ça est parce que auto s'arrête. Bien aimé, aussi longtemps auto s'arrête, au monde un miracle. La spiritualité demande l'obéissance. Cet homme a obéir. Il est allé. Même toi Zaki avec. Bien aimé, lorsque au coup d'un homme toi il y a du domaine spirituel. Et loko yo sengo sala obéir seulement na oyazo yebisayo. Basambeli pour la que kende obiki yo comme na obika ndengeni te what est ça problème de toi obéis seulement ba biso botante kende somba sala la het yo sala la het qu'on obate que zemengo te l'obéissance la spiritualité parce que la spiritualité marche en démon la physique te yo soko taina kibomoto ozo solution te oh ah quand age l'équipe na bala lisusu ka ajo na komi na ona bota non la spiritualité est à aspect physique te cet homme a réclamé raté parce que il savait qu'Azaki avec mais Jésus c'est kende na réservoir siloé kende sur la mise accueilli a sokoli azongi a mon éclair et la Bible dit bato ba yeba ki auparavant babali comme tuna est-ce que zaye to yete misuba lobi zaye te me bakokani confusion côté. Bien, mais lorsque tu dois comprendre la spiritualité, lorsque tu dois obéir dans la spiritualité, et ceux qui te connaissaient avant, bah la carte confusion. Bato ba yeba ki okobota raté, tango obota confusion kokota. Bato ba yeba ki okobala raté, tango kobala confusion kokota. Bato ba yeba ibana no baza bisengi mayele zalate ba kobonga te, tango mzamba osala confusion kokota. Bato ba yeba kozala maladie ba minga ngaba ba obika te, tango kobika confusion kokota ata sida nzamba obiki sata maladie nyos. Obéis seulement. Et yé moko lobi ezanga. Bato nyende ni obiki, abi l'homme qu'on appelle Jésus. Ah, oh, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui a guéri cet homme. Il est le même Jésus, il est le même Jésus-Christ de Nazareth que je te prêche. Obéis seulement. La spiritualité. Bien même à Kamounéza à Moussounité. Et c'est un peu prière simpleté. Et c'est la spiritualité. Mais tu dois comprendre comment le monde spirituel et marche. Tu dois obéir. Batamolili ba yebi ko obéir na spiritualité à Satan. Mouton dit ma pesa mon Congo na pour zombon à obéir. Mouton dit ma a sacrifier moi na à obéir. Mouton dit ma alia kaka à obéir. C'est ça la spiritualité. Mais ba chrétien ba respecter la spiritualité ba bien ôté. Zambé a pambola bino, Zambé a zong sebele bisika boruti et mon numéro c'est plus 243 85 41 59 230. Plus 243 85 41 59 230. Mon numéro est affiché. Aux gens pour sa prière, aux gens pour sa service sacerdotal, la spiritualité. Benga prophète Gelo, toko solana, toko sambela. Aux gens pour ça quelque chose. Aux gens pour sa consultation prophétique. Aux gens pour sa délivrance. Tout l'andelana prière. Mon numéro est affiché. Je suis là. Je suis sans condition. Benga nga bien aimé. Soko zuna tetika message. N'a ko répondre yo. Na batonyo soto sambela na mango. Na groupe. Zamba pambola bino bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui est sous Christ azongité. Ceux qui peuvent suivre ma coquille. Ya pour les questions dans les médias, toko les kazambi apambola bino bo soutenir pe musala o bien aimé, batobele bazo benga, prophète les médias c'est d'argent. Pour les canaux médias tu dois payer l'argent. L'évangile c'est gratuit, mais l'évangélisation ça demande de l'argent. Je dois payer l'argent pour passer. Je dois payer les transports, je dois payer les carburants. Et ceux qui vous ont pour s'appeler prophète aleka, vous soutenir pe musala, ce n'est pas aussi un péché. Et au pas juli quand ça mala mabi a foot la biso mon média, toko les qu'on va parler de la part de Dieu. Zambé apambola bino, Zambé azong sebele pe na batunyo so ba soutenir biso. Zambé là, j'ai salué aussi papa na biso trésor aux États-Unis Zamba pambola yo, Zamba ko kisabila kana na vina yo. Ceux qui est sur Christ azongité tokomona ambalasima. Quant à moi, je dis bye bye, mon numéro est affiché. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café.
eloko na meli eloko mais eloko eza mabe ya bien mpona bapane technique mais kosalela yango na ndenge ya mabe te esalela yango mpona mama basélibataire tolingi bino awa te so maka boma mokolo obala pota mosu oyo baoproduire yango osu te merci bien-être yango oyo luka yango benga ndeko na nga Alain Dele ye motu ayebi esika akofournir yo autant que tu veux $35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oyoka bien bémoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erépare yo système ya break erépare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesa fonctionnement ya bien tokomi bacongolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapane technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boya awa bobenga mpena Alain Dele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison anti-poison yango oyo ne bayo mosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe anti-poison donc soko ata eza na kati elongola yango Alain Dele mikolo somme nayebi te mindele yango bapesi biloko bauti po biloko yango mende eza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo mpe anti-poison donc benga Alain Dele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.